Ok, merci beaucoup na téléspectateurs, abonnés tout, fidèles. Il y a émission Astar avec Betty Massengou. Donc nous continuons notre émission dans un maman nanga awa. Il faut bano makameta li transport parce que Congolais ont souffrir dans tous les domaines. Na domaine à relia, na domaine à relata, na domaine ya ndaku, ya ko vivre et la côté transport. Ya maman. Tout le belang on pense tout le belité, mouton le belang zate. Alors ba kondi faut ba yoka pour Congo, ils ont souffrir, les Congolais, ils ont souffrir. Donc voilà. Tout ça, maman Mbote. Mbote moi. Comment on a maman? Comment on a maman Yvette? Maman Yvette. Alors, Tozuyo de passage. Maintenant, on peut intervenir parce que nous avons déjà point de vue vraiment intéressant. Au lobby, les Cambodgiens, les transports, ils ont souffrir. Transport est comme na tongo au foot à 1000 francs, na poko comme 2000. Un mois na mois midi boy et qui 500 prix fixe exact. Parce que mon salaire gouverneur de la ville ezanini. Loba non moi li loba mande ko bolanda biso. Yo lobika gouverneur de la ville. Bon et mon ministre à transport. OK. Yepe musala na yeni. Ko vanda kaka na bureau. Non. Batinda rapé batu na bango. Batambolaka po bayeba nini o ezoleka na kati ya mboka na biso. Ya liboso na tongo so ozui transport eza na valeur ya 500 francs. Essence et matité. Mais so to comme na après-midi à partir ya 13h. Receveur à telemi na porte. So repesi 1000 francs te au kota te. So repesi 1000 francs salinini au koti. Na lingi na eba eloko nini o eza ko matisa transport wana. Pour essence eza ya ko matate. Mais transport l'après-midi et ça passe. Ceux qui te commis à partir de 18h va varier et matil sous 1500 kebité surtout batakingasan bazo souffrir et là moko yoka 2000 francs. So za na ngote okota te otambola makolo. Bana ba kobela ba abonné. Ba bana ko bela ba abonné. Siko ku t'abonner za rasu mingi te 2000 kaka. Oza na mbongo okoto za na mbongo te otika lo beti makolo. Voilà. Maman, on le bien très bien que carburant eza au mataté là c'est vrai j'appuie ça pour nga na car na voiture na kenalango musala na tambola na on a quelle église ba course mususu to son ba carburant chaque jour ou soit to kotia autonisi réservoir donc comme il full on a aidé quelques jours bien quelques semaines carburant eza toujours prix normal net to son ba yango et bouger té eza au mataté que le contrat carburant kitaki siko ba chauffeur ba matisaka transport pour nanini na ebité maman baleki l'état oh to ndengeni to l'état to koka bango to ndengeni en tout cas na ebité l'état na biso ezo sala le côté na place wana pendant to mataka na ba bisi wana policier pas zo mataka na bisi wana soda pas zo mataka na bisi wana mais amoni transport ndenge zali ke ba ebi ke to ya transport prix ya transport ezalaka 500 francs mais tozo matana biso na bango elongo 1000 francs 1500 ça peut varier 2000 na ebité l'état na biso soko azo mona to azo monate azo yoka to azo yoka te na ebité na kasi na mona kwa letango azane ya kolala azana elembele po soko tali bien ndenge to mataka même na bamboka muso soko kei transport et mataka te kaka prix wana baloba ke tikala kaka na prix wana mais oya biso ba réserver bazo na ba chauffeur na ba réserveur bazo sala o motema na bango elingi ya mibale bato bino botia so bato ya seko wana mususu peza bango tango bayaka mutuke yaka na tongo yeso kabeli 1000 francs bien 1500 bato ne se faut balanda kaka 1500 wana ya lobi mutu ya nani aseko soka seko wana akoye pa beli alobi transport eza na aseko wana yem tapesa ka prix to eza gouverneur de la ville Gentiningo Bilambaka Yaza gouverneur et bimarana hôtel de ville. Après ministre, on a besoin de transport à exécuter en gros, sur le terrain donc la circulation. Prix il y a transport. Ils allaient bon non? Bon c'est comme assez quoi ça prix ndengeni. Ezandengeni. Au moins na temps ndenge transport ils allaient passe. Ba yo kana ba on a ba chauffeur, na ba receveur. Soko ya salbaka ke 1000 francs. Au matao qui ta soza na 1000 francs te au kota te 1000 francs kaka. Mutazo sunga moi biso ezali nini biso ya esprit de vie yaza na 600 francs prix wana et utaka parti ya hôtel de ville tant gouverneur nani Kimbuta natangwa Kimbuta André Kimbuta prix wana ya pesaka ya ngwana etikala mais na tongo mususu ba mweka ki bat telemi bazebele
bango moko kaka bazo matisa na ndenge na bango lokola pe bazo kanga bango te yango wana bazo mutu makasi. OK. Donc il faut penser gouvernement na biso ba koma kokanga batina pe ba soda ceux qui chauffeur matisi prix bakangi na ndenge ezali soki lokola essence eza ya komata te elo nizo matisa transport. Amatira transport soit bik essence et mati à partir de la ville gouverneur soit habite non lokola essence eza ya komata prix et komata boye siko bango na ndenge na bango moko nde bazo matisa prix ya transport. Voilà. En tout cas, maman, na sepel makasi pour maman ça vraiment na matière rebelle à expliquer. Maman pas souffrir tellement maman comme dans âge mais agnon comme la soit wele la transport yo ke na mawa. Transport passi. Mais esprit de vie ba ba sala mulongo. Muto souffrir to termine na mulongo no so ya ki avant au côté sans problème. Siko ba o ya sans mulongo la ndé on te nyoko la rabino. Le so ça na transco to sala ka mulongo au côté bien moi pe muta yiba yo. Transco est un gouvernement non? Na yo ki pe ba président na soit est-ce que transport est difficile? Transport na l'air moko mona na kamwana passe. Pour au moins la victoire. So ozo la lem sur transport. Lem sur comme lem à partir à 18h et mona na rapenza penzate et comme à moi. Mais pour nani? Na éviter ce qui pour nani. To éviter. Esprit de vie est ça personnel. Toi est hôtel de ville. Transport est à l'état. Transport est à l'état. Esprit de vie et alliés personnel ne basala association na bango mais basali organisé Merci maman. Mais au lobby comment que ba o ba tellement na mulongo eza ba tunsu ba linga mulongo na te o atelemi mais na bamboka mususu tane même ba Afrique du Sud so que la métro ba tellement toujours na mulongo parce que biso to linga mulongo te ponani o bona bo ke wole la ka ba 207 esprit de mort yo wana kaka mbangu ozola na 207 pe kuna ba comment système avant mata pesa mbongo na osiko pona bato ba na ba carte o soda na yo kande ba recevoir ba finga ka bango soda policier na mutu mususu afutaka te ba pesa e carte ezali mobeko ya mboka na biso ndenge pesa bango mais eza mawa mingi pona ba receveur na biso mingi baza ben poli na sens nini na ebite so bakota classe to bakota classe te na ebite l'air muso mona receveur azo finga azo loba chauffeur n'est pas aza koyoka mais akoloba te ako répondre te surtout ba carte na bango wana e mona passe ba comment obenga ngo carte mapa bino pe na carte na bino mapa boyaka kaka kokota nango kaka ana ba bis na biso bino bosombela biso essence moyen zate pona likambo wana za passe l'état amekana ko tala nano likambo wana nan surtout na ba bis oyo ya 207 na ba biso mususu ba yasu wana moto na montaza na prix na ye mboka kaka moko tozo tambola biso nyoso oyo azana talone oyo azana talone kaka transport kaka moko yo ezo kumba biso nini lokola biso lokola bi Congo pe mboka désordre mboka ya mbutu tala lokola transco eko mema lokola oza wapi oza lokola na Kingasani soko ememi obi oza na poma tete eko mema otiki nkolo futi kaka 500 mais babisi mususu soko matiango eza mawa et puis ba taxi oyo ezo mema biso ememi awa poki ne lokola kinkole to ki ne lokola nsele na liboso bazo mema combien de personnes na sima baza otia combien de personnes est-ce que l'état zo mono bezo monate l'état ngo misu neza ya kokanga mo beza ya kotala na moni l'état ngo misu neza ya kokanga eza ya kotala te. En tout cas maman na lobi bongo Congo mboka désordre pourquoi maman seki na pesa explication biso tozo moi chance obi maman libanda pa mboka donc na pesa exemple ka ya Brazzaville moi j'étais à Brazzaville plusieurs fois na kendra Brazzaville na ye Brazzaville kuna ozwa taxi ya Yomoko Express banda place aux yango tina ndako futaka 1000 francs même pas $1 pour $1 ça 2000 na Congo awa ya Kinshasa na RDC même pas $1 si ko biso ana Congo pour soit express faut ana $10 tous ana 15 ou $20 si ko différence ni entre biso na Brazzaville bango bazambo rapela lokwa biso pona ni po organisation eza ya bien gouvernement na bango eta ba mibeko ba chauffeur ba tosaka so to cité ba kangi mais biso ba chauffeur baza ne na lui donc baza désordonné mboka moko désordre muto sala oya lingi na ndenge na ye ba kontipe ba omona nde ba lwa ba omona te ba omona na bango mais il fait semblant
En tout cas, c'est déplorable. Mais maman, pour la bande de Cognon, sur Bazolanda Bisso, au lobby de Kamboya transport, ils ont rendre Bisso vraiment difficile. Congolais ont souffert à un bon côté, mais mon tour comme me fait un bon juste. Encore le transport cher. Abimé quand 1000 francs transport, il y a aller-retour moyen zonga ezata beti makolo. Tout le monde a bango belé na banzela. Musu to senga yo kabela 1000 francs na futa transport, na bon à transporter. Mais otali moi si kitoko. Mobali kitoko musu mama mukolo esalo na mawa. Muto senga 1000 francs au mono PC à fouti transport. Maman, ba moto ezo leka leka o babi yango pe faciliter transport en Congo. Ba moto eza nango mabete ba lam kasi ba moto ango pe ba musumba to mutu pasi pe bango wana anae o kolongba awa ti place bweza na 500 mais siko ba mususu a moto ba komi kaka 1000 francs mais soko tali distance ango ya 1000 francs eza distance à 1000 francs te eza distance moko ya 500 baza bien ba mususu pe bango ekumbeli na bango ekumbeli ya bato ya moto eza mabe makasi ba genne ndele ki trop moto memo na moto mais amelia genne soupe na tolo adena mai na sa mai kuiti siko memo vitesse on peut accident ça la matro na ba moto. Mais au moins mutu mususu ko même so matina kata motuka so que chauffeur mo nazo kuma be yo mutu za na kata rosa nini le ba chauffeur kumbanga malembe so ka kumbi olobi oyebisi a rosa nini a kumba o malembe so basilika mère o banga nini ngo to kende to banga nini te mutu ni so banga kaka lokola bato a moto o mona mususu azo mema azana quit ya masanga mutu lokola nga moto modèle wana na ko mata yango te bato mingi ya moto mususu aza ko mema ase ameli masanga azo mema wana donc soka memi yo oh memu to ke sali lokuta makolo mine sali lokuta donc longwa na nzela aza ko kumba lokola l'état azate azo kumba lokola donc ayebi ko tuteke na nzela wana bato bazali bakoleka eza même na balabala oya mike soko tali bato ya moto ne etamboli na bango en tout cas eza passe mingi pe mawa bato ya moto ba changer ekumbeli na bango eza mabe makasi moko ya malamu bazali oya zo mema na ndenga malamu na ndenge ya respect mais mususu akomema lokola mutu aliboma na mutu kakute kumbaka bongo te na bavine ya miko mona moto a moto aza koleka mutu a voiture kuta zo mema modèle wana te mutu a voiture tanga za komema amoni bato asali nini abandi ko freiner mais vitesse a diminuer vitesse mutu mais mutu a moto a diminuer ka mema kaka lokola abika ko ngana za hélicoptère nazali nazo mema ya ngana ba chanter que peut ko faciliter biso passe à transport eza ko faciliter biso makasi place mususu omona okokai kokoma na mutuka te po mutuka osuki so na nzela mais muta okomi na place wana moto akosala nini aya memio akomi soti na place wana to pesa cher to bango prix eza nango abordable moto ya moto na ndenge bazo kumbela biso en tout cas bazo kumba biso na ndenge ya bien baza na prix te ko 5000 10000 te atala ka distance nini o yazo mema tala kwa so oza na lingwala Victoire basenga kaka 1500 ezali prix na bango ezali bongo neti toi on a terminus sozu moto qui ne si perd à 500 francs ko uta na terminus TP 500 eza 500 francs eza 1000 francs eza 500 francs ba on baza ko sunga biso na ngonga moko pour na transport. Voilà, donc ekumbeli na bango kande mabefo côté wana penza basa pe recyclage hein? Donc recyclage kozala bien baye ba mutuni na moto ko kumba mutuni pa ko kumba te pi baleka na ba formation ko sala bien pour eza batu musu pe misala ezate afani kaka bobi na soma na ngata moto akangisi mbongo ne moi $1000 na ye moi 1050 na ye hein dollars musu pe $1000 aso moto na cher ya sika akuma musu pe ya cop avec $400 ou $500 osomi moto obanzo Banayo et quand tu seulement quelque chose aux vivre mais baye bandenge ni ya kokumba po ba okumba mabe makasi bata moto bandeko langa ba wewa donc ba okumba mabe bandeko Jean Lubila l'exceptionnel des États-Unis voilà c'est l'ambiance de l'émission maman te sepe bakasi na intervention na yo surtout na point de vue na yo alors pour na bandeko bazolanda biso okoko ebisa bango nini surtout ba konzamboka na ndenge transport eza vraiment ko faire souffrir biso ba congolais na ba congolaise et puis na ba chauffeur oya mitema mabe o ba koma fa bimaka na mbwengi na pokwa ya ba $20 ba $30 le mbwengi ya chauffeur ele kakutu mona versement pe mususu ben sous versement na katikati OK verser net ba catch
a versé $40. $40, disons $20. Et ça va être 40 000. Mais M soit une boîte de 50 000. Et qui même n'a versement. Donc, chaque moutou que ça a versement dans gros. Dessin c'est tout versera M soit 80 000. Mais au moins moutou soit mbongo c'est-à-dire mbongo na yemo kwa bimala on a pourquoi en dehors versement. Et ça pour un niveau abeta ba demi terrain à quel côté 1000 francs 2000 3000 abimaka na mbongo ebele yango zo nyoko la population congolaise maman lobi nini par rapport à ça omoni l'état ndatale la biso likambo wana l'état ndasala makasi pour l'état soko atelemi l'état zakaka l'état kotika la l'état pour nzamba lobi na likolo ye na sezali l'état pour l'état na biso soko atelemi a lobi mutako ninga na salite mutako loba ai a ozalate bakotosa mobeko ya l'état pour l'état zala kaka l'état mutaleki l'état na makasi azalite mais ba corrompre hein surtout roulage soko atelemi na nzela ba papa roulage soko leki azwa mbwengi te madeso bana kasi so roulage azo sala bongo azo sala mabe azo pesa siko chauffeur moto makasi akobanga siko ndenge nini ozomona moya kobanga yokozate mako neko kuta na roulage mususa ko sep akolinga te akokanga yo pe akangi yo akena yo akile droit siko kolobani roulage wana moto mabe aza moto mabe aza moto mala mpo akangi yo na défaut oyo osali osala lisusu te. Merci beaucoup maman. Alors bamboto pesi na banani bambote na pesi baninga nanga to sala marade na ngai mbote mingi na lingaka bango mingi na pesi Musa Gode Mandangi Machuda na pesi bango mbote mingi na pesi pe Gracia Belleville na pesi bango mbote bango nyoso na baninga mususu na pesi bango mbote mingi Gracia Munene na pesi bango mbote Suzana Anko tozana bango maele. Merci maman bike mutu wa bisinga yo fo batia openza na service ya transport hein batia ta na ministère ya transport donc pour landela rapeza makambo bien naza déjà na ministère nanga na sala ka naza fonctionnaire ya l'état na sala ministère ni intérieur biso na biso ngape mwana fonctionnaire maman na ngape fonctionnaire ya zalaki disons ya salaka ti lelo na ministère ya fonction publique papa na nganda zalaki colonel pe à son âme a été kokufa na mois d'avril en tout cas ya zaki vraiment soldat hein mutado bundela ekolo soldat mpiko ba soldat batanga ya mayele ba colonel pa sala musala na yendenge sengi atangi na classe akenda ba poto na époque Mobutu mais lelo azaki na série à Fachi Béton, elle est toujours colonel, mais nza mazu molimo na e pe manango na kimia, biso bana totikali, tozo continuer donc voilà la vie continue. Merci maman. Alors Liloba Soukaiza, toso ezate tokate mission. Tokate mission. Merci hein. Maloba esili. OK, merci nzamba za na yo hein. Abatela pe yo.